Mbote na bino, pardonnez ma voix. Nazana lisolo auditeur à Pessinga. À Ebisinga Mouna, en fait, Bokeba na ba autostop. Autostop est vraiment dangereux. Surtout bino basi, bosalaka attention. Mobile écoute à cause c'est défendre moi si instant wana peut-être ekoki ko zangaye. Bosala vraiment attention na ba autostop. Ngai mundeko no mobali ekomeli nga aventure ya autostop. Kala mingi te grave ezalaki sika nazaki kovanda il y a déjà longtemps mais grave ezalaki mais sika nga navanda arti musala na lieu nanga à domicile j'en avais au moins pour 30-40 minutes nazotambola nazaki pe na sur moi pas grand chose pour nazwa même ne fils que ma petit taxi voilà sikoyo muna garçon moko papa mo na voiture na garçon na a proposé ngata on a mati on azaki na sima bon bazaki liboso quelques kilomètres après garçon on a quitté à jeune na mati na liboso na papa wana donc en plus c'était un papa quoi responsable azana na alliance na liboko aisinga na bala na bana et tout après bandi ko poser nga ba question zo poser nga ba question oh yo obala nga na ebisi te na bala te na bota pété naza célibataire abandi kotuna nga yo nga nzoto albi ba oui papa na linga nzoto comme mobali nyosa linga nzoto oh tu es de quel coin oh nga naza africain il est pas africain oh quoi nini bandi ko sola quelque temps après bandi ko nga bandi ko ebisa ye ah nga na pese na posa na peso biso esika biso mibali to subaka na peso na naza na posa na yango garçon m'a dit pardon papa te na posa na nga nazalaka deux fois mais na famille nanga ba ebité et nga na lingaka mibali oza kitoko oza mobali kitoko na lulio est-ce que ko pesa na ko peso bisou esika biso mibali to suba bandi pe ko kitsa braguette na ye ozela na s'arrêter garçon habitala na ko beta yo à niveau au comprendre mon prochain feu rouge so kitsinga te norbeta ou bien norbomao décider oh limbisanga bandi kosimba ye na maboko na mapeko atindika belongo kuna depeso kitanga noki allez prochain feu rouge akitisie abengi siko camarade na bina ke porter plainte na police ou na tika nengi na beta camarade na biso ko betiye akokipe ko yimta ko porter plainte ko beta été le kiti na voiture soko mono porter plainte na police ou porter plainte est-ce que ça na plaque na est-ce que ça na ba formation tena nangote na kanda na kiti na feu rouge après singa mona après histoire eleke nango na mona ta fierté nanga ki mobali longwa ki oh mona mobali osenganga opesanga biso sika nga na yo to suba sika tozana ba partie na biso ya ki mobali abina lala kite nazala ki vraiment presque dégoûté na kivi nanga mobali mais malheureusement c'est des choses qui arrivent et là qui marquent na vie yango wana yango autostop ezaka te dangereux pour na basi eza pe pour na mibali bato maboma baza tala père à famille aosenganga apesanga ba bisou esika nga na to esika biso mibali to suba bande konanga autostop tout ça l'attention ezali karaté proté eza karaté tout mona oh eza soko za na retard oza na besoin osa l'autostop vaut mieux tambola vaut mieux zela vaut mieux que okende ko se jeter na comment dire la gueule de loup quoi parce qu'il y a garçon à lobby à quoi peut oza assassin ko za la peine munduki abominga pe atana za na mobali combien de mibali peut ba se faire ko boma ko ve. Voilà, donc tout ça, l'attention. La voiture à Motoko Matate. Eux, ça va commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt. Pardonnez ma voix encore une fois. Merci.